BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence. Hello mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Merci. Abonnez-vous si c'est votre première fois. Beaucoup de vous abonnez, boutique à like nabino et salabiso vrai kitoko. Je vous aime, je vous adore mes amours. Voilà, to elibino li solo oyo lelo eza histoire vraie quand de bon monde na vidéo oyo. Nakati église c'était na matanga. Bomoni batu nyonso balati noir na matanga na église. Mama na mwana baza kosambela bango epai ya pasteur aza kosambelela bango na minute wana mwana en fait a bouger na liboko na so botali vidéo bien botala vidéo bien bango wana bazosambela bango wana bazosambela wa mwana yoki pasi na liboko yoki kwa moto jouer na liboko moto jouer botala bien na reprendre vidéo bomoni moto moto ezui mwana moto ezui mwana na elamba moto ya mwana bozomona alors mwasi akoki te moto ezikisi mwana ngai moto nazotyela bino video boyoka bino moko moto ezikisi mwana ngai akoyi na se moto ebotika bajeko bato mosusu babotika bajeko oyo eza nini donc moto eza te ke no oyo ya nini te réalité oyo bino moko bomoni toyebi te qu'est-ce qui s'est passé au juste pour moto bozela nazo reprendre encore vidéo botala voilà botala bolanda avec attention botala très bien bozoomer très bien mwana liboko wana ayoki lokwa moi flash moi moto je vous dis moto allez mwana tala botala bien botala so tala moto tala mwana na polo moni ok moto panique na église je vous dis. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Po eza matanga, basilisi matanga, nde ba yesu ko ba sambelela mama na mwana toyebi te. Mowei azana kanda. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Parce que mambo natikala komona te c'est du jamais vu. Soki bino bomona ngai Bibiche Mbombo natikala ta komona eloko moko en fait eloko moko salami anatiko mona te moto toyoka ka moto tobelaka moto ekita mais moto biso tobelaka yango wana. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que maman na mwana baza coupable na maladie ou bien na liwa ya mutu auti kokufa? Qu'est-ce qui s'est passé au juste? On se demande juste là. Tozu ba précision te parce que biso toyela bino kaka soki news eza toyela ngo to partager ensemble na bino. Soki bozana oya ko bakisa botika na espace commentaire wana moto ezikisi mwana surtout mwana nde ezwaki makasi na polo. Ezui makasi na chemise alataki et maman akoki pression te akoyi na ba pasteur na ba nzimba zo comprendre te moto en live. Donc na ebité qu'est-ce qui s'est passé au juste mokili oyo ezana makambo donc nazo tia repeat vidéo o po bomona soki bomona te o stop o bandeli omona moto yango wana ezikisi donc moto onga na omona on dirait moto abokelaki bango moto na ebité moto eza moto Elia o biso tobelelaka na ebité qu'est-ce qui s'est passé au juste ça fait très mal to ebité eza l'église en tout cas on se pose beaucoup de questions. Moto wana euti wapi jusque là tozo yeba. En tout cas, il faut faire attention. Mokili oyo komi mabe. Mokili komi mabe ya ba pasteur mususu bakoma ko sala ba mystique na bango bakoma ko sala biloko ya ba science bazo bimisa ba nyoka bazo bimisa ba magorodo bazo bimisa biloko mususu ce sont des faits réels. Eza réalité zo bima na banzoto batu ba nyoka ba biloko misusu toyebite. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Mais loko ese loko mo dit jamais vu. Yango tolobito partager on abino. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? Par là, par cette vidéo, na ebite yo motozo landangai. Tous les bimbolov, bozo landangai, je ne sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Et là, on est bien pour comprendre dans cette vidéo. Je ne sais pas si tu as commenté, au tiki commentaire, na yo, no pessinga juste au point de vue, non, qu'est-ce que toi tu as compris dans cette vidéo? Et là, on est oyo comprendre la vidéo parce que ça fait très mal. Mouta tu kokufa, tala moto bimizik. Si tu quoi interpréter, ndenge, nini. En tout cas, vraiment, je vais vous proposer la vidéo. Bolanda, qu'est-ce qui s'est passé maloba nini oyo batu balobi. Biso to luka kaka partout to fouilla ka ba information poto la rabino donc il faut faire attention. To éviter liwa, qu'est-ce qui s'est passé? Liwa et akufi ndenge nini, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que oyo ba ko accuser moi sina mwana.
quelque part po moto poko ezwi bato nyonso te ke kozwa kaka mwasi na mwana toyebi te moyen to beta c'était là-dessus exacte soki tozwi suite en tout cas toko hésiter te koya kolobela ngo na chaîne na biso Bibiche Mbombo officiel. N'hésitez pas surtout de vous abonner, bon s'abonner, il y a à boire et à manger. Pour cette raison, Sœur Nabiso Néné avandaki avec Jésus, moi, on appelle la moto. Mais oui, c'est normal. Jésus. On appelle la moto. On a la moto qui est en appelle la moto la bilamba. Oh, Néné, c'est quoi? BBM, Bibiche Mbombo officiel, toujours à la pointe de l'information. Abonnez-vous, likez et partagez. Bibiche Mbombo officiel, votre chaîne de référence.